Mbote na bato nyonso, mbote na bakongolais nyonso ya mokili mobimba, communauté congolaise nyonso esika nyonso kosili kozala na bamboka nyonso. Na ye awa, il est 23h, je crois, 8, 6 ou quelque chose comme ça. Tozwi déjà sango ya liwa ya ndeko tope artiste monene oyo boyebi na kombo ya Delta Force. Depuis 22h awa atikaki biso, depuis 21h 22h atikaki biso. Corps ezokene na minute tozosolola na bino, tozoloba na bino, corps ezokota na morgue ya cinquantenaire. Alors epesi pasi, epesi mawa, famille artistique eleli lisusu, tope famille ya baye basalaka théâtre boyebi, surtout bamouré ya théâtre congolais, théâtre populaire congolais, boyebi ndeko na biso Delta Force asali penza époque na ye na ba film ebele na babiloko ya ndenge na ndenge kili mais lelo oyo nzambe azwi mokano ya kozwa molimo na ye atiki biso depuis butu ya lelo. Corps ezokota na morgue, ba image ezoyaka la mingi te, bozala scotché, bozala branché, même si on finit à 2h et ko bokomona yango. Ebele bazotuna bayebi bato ebele bayebi ka belaki, bato ebele bayebi ka bandaki kobela depuis un certain moment. Ça va faire prendre mois ebele, maladie etungisaki erongeaki nzoto na ye, eti baye kosoigner kobunda ebandaki je crois na makolo ebandi osasuki mbasu soki eloko nini so nini soki poison te soki nini nzoto vraiment etungisaki ye mingi. Et certaines personnes kutu nayebi à l'époque wana nazosala émission na ya Gabi bakomaki kosangisa bambongo mpona okende kotala ndeko na biso, mais la mort a eu raison sur lui. Ye wana atiki biso depuis butu ya lelo kaka. Ezopesa pasi, ezopesa mawa na famille na ye, na baproche na ye, na bana na ye, na mwasi na ye, na bandeko na ye. To souhaiter bango kaka ba condoléances et koluka ntango akobela na ye nyonso wana maladie ezalaki compliqué, peut-être famille ekopesa ba détails mosusu. C'était vraiment très très compliqué. Alors bayikolongo na maladie ezomwana te eko maladie ya kati ngape na yebite maladie ya kati yango soza la maladie nini toyoka ka ndenge lobamaka na Kinshasa maladie ya kati peut-être ekoza ba poumon, ekoza libumu, ekoza makambo emele, mais baye kokoma na période moko ekomaki maladie ya kati yango na biso ngai na bino toyebite soki eza réellement nini maladie ya kati, parce que vraiment ngata mbato balobaki akufi na maladie ya kati nazo mi poser question de savoir maladie ya kati, maladie interne, maladie interne eza ebele, mais je sais pas exactement maladie yango ya kati kombo nini exactement, mais sinon maladie wana ya kati nde o balobi maladie ya kati yango nde esili komema ndeko na biso. Nazomona lisusu ba image na ye, ba biloko ya ndenge na ndenge, nini na ye, comment on appelle ça, ba théâtre na ye bandaki kosala et tout ça là, vraiment c'était bien, c'était un grand artiste oyo vraiment apportaki touche moko boye na kati ya théâtre populaire congolais. Vraiment ezalaki biloko bamboka kosala no jouer presque nyonso ezalaki vraiment eloko moko oyo ezalaki ko apporter biso esengo makasi. Alors na otika tola nanu mwa ba extrait na ye pona bato baza peut-être na image penza te ya ye, na otika botala ba extrait na ye et puis bino moko bokoye ba ko se rappeler. En dehors de ça, ce que j'allais dire aussi en dehors de ça, c'est que programme et le reste bozo yango lobby bozo la brancher scotché bozo reste ya programme à partir ya lobby. Dieu nous bénisse tous, tolela ndeko na biso na kimia esali pasi na yoki pe artiste mosusu lisusu balobi ka kufi ya mwasi wana nde na yebi na note moyena pesa kombo ezate, mais tozo mener ba investigation na biso tokoyela bino pe information soki wana pe toyoki kombo wana batangi wana soki eza ya solo to eza ya lokuta bokoyeba yango kala mingi te
tokei nanu kozela bino bainformation mosusu bongo tozoya solo ezopesa mpasi mingi. Na mitunaki question moko, est-ce que ndeko Delta Force ye mpe azalaki na mokanda ya kozwa traitement? Nde question na nga na mitunaki. Soki azwalaki nango te, question mosusu nazo mituna mpona nini ntan nyonso ya beli basalaki démarche te ya komema ye lolenge baninga mosusu bazalaka na bakarte pa mama Olive comme pa mama Denise bamemaki ye te, basalelaki ye démarche wana te. Nakangi nanu munoko na ngai mpona koloba mingi sur ce sujet, mais c'est la question que je me pose, c'est ça, parce que soki azalaki na yango ndenge nini maladie oyo et apparemment enyokoli ye makasi, mais totikali koyoka sango na ye na bopito oyo toyebi te bandeko bazolelaka traitement. Mais nakoloba nanu mingi te, nakomeka kosala investigation par rapport na yango mpo soki ya solo ndeko Delta Force akufi sans carte ya soin ekozala injuste mpona baye bakambaka mangomba wana. Mais nalobi bien, je n'ai pas encore d'information, mais soki akufi na kozanga soin to pe kozanga moyen pendant que bakarte ezalaki, d'ailleurs toyoka bamisusu batia bandeko ainsi de suite, pendant que artiste akufi mpona kozanga peut-être moyen na soin ekosala penza pasi makasi, ekotungisa penza bato ebele, ekosala penza revolte en quelque sorte pour azo mériter a mérita qui peut azwa soin, surtout kazalaki na ba difficulté waza nango. Est-ce que ba démarche na ye ba salate bilongi ya kosala ba démarche ponaka po nazo mona pona bandeko mosusu démarche ezalaka neti mwa makasi, pona bamosusu ezalaka moke. On dirait neti pona ndeko Delta Force, on dirait démarche penza ya makasi esalami te, bato bazalaki penza impliqué te. Il fallait kota penza na ba réseaux sociaux po bayeba kobetela yango penza ntangwa po bayeba kokota makambo na ye lolenge esengelaki po azwa ba traitement oyo ezali approprié par rapport à maladi yango ya kati. Parce que soki azwaki neti occasion pe ya kovoyager lokola papa comment on l'appelle, papa o abinaki makambo ya Jani donc bomi Jani yango komoni la sunen l'argent Seigneur tola matanga mais eyelinga kaka bongo papa ya Ndimosi par exemple eki azoki pe occasion ya komeka kobimata kokenda ata Afrique du Sud mpona bayeba kopesa ye soin. Maman Olive ta place bacomédie bolila maman Olive pena bien yango yo. Et puis je crois bon na bona ngolo bebele na lingi na tokena na nanu suite nango bongo sima na yango tokoyeba kosala banalise na biso koyeba ko conclure ainsi de suite, parce que soki na lobi na conclure oyo ekozala mwa mpasi ezala pena mwa mpasi to pe esenginga nasala ba commentaire sur maladie na ye, parce que abaumeli quand même na maladie pona nini azwi traitement approprié te. Bon na bo pena nikolo bapeka azwi traitement approprié te, mais yeba ke soki mutu azobela ekomi o maladie libanda maladie ya kati ekomaka mwa compliqué. Mais toutefois famille pela mosusu mpe bamoyen mpe kozala limité po kobelisa eza facile te na mboka o. Soki oza sans appui il faut vraiment sinon yo moko nde kokende otiki na moto yango azobela. Mais nzambe aza molimo ya ndeko na biso Delta na kimia kotala ye boye nano anoni na ye te, azala no jeune azali na ba force na ye na makasi na ye, soki peut-être moyen pe ezalaki ya plus lisusu kobimisa peut-être libanda ya mboka oyo elingi pesa ye possibilité ya koyeba ko continuer ko vivre peut-être kobokola bana na ye kotala kozala à côté de sa famille. Mais nzambe muka yebi koyeba ko décider ndenga décider, bien que nga alobaka na Congo ezalaka mingi nzambe muta décidera te. Na Congo ekoma penza muntu nanu tangu na ye koki te me akufi mpona kozanga moyen. Na Congo pele ezalaka bongo mutu nanu tangu na ye koki te me mutu akeya tiki bino, mutu nanu tangu na ye koki te me mutu ntina nkwani. Donc c'est compliqué pour ceux nzamba yeba kobatela kopesa makasi na famille proche bana pe mwasi na ye mpona disparition ya ndeko na biso Delta Force. Sinon, restez branchés. On vous ramènera les détails et les nouvelles. Vraiment, beau tango. Topeto zo tango. Ya kolela ndeko na biso. Ba détails mususu.
ba détail prégnant sur etikali ou ezalaka pour l'organisation, pour koyeba nini, qu'est-ce qui lui a vraiment emmené à la mort et tout ça là, a eu traitement ndenge nini, suivez ezalaki nini, est-ce que baninga ba ekosimba basimba kite toyeba yango lobby natango en attendant bozela vidéo ya morgue tozoya nango pe pona boyeba bino mo komona que c'est vraiment une réalité. Au revoir. Maman, yo ya ofana no koto magdo kiti na ngabiso okabola biso te makupe. Jamais. Voilà memi lisumu. Voilà memi lisumu et pas nzambe. Voilà la memi lisumu et pas nzambe. Umone obino ba maman mtu okanga makam. Moi te maman bossa. Ya ba date de naissance abana. So ya bossa yo ebite lelo date anniversaire ya mwana. Ayebi ka ba date abota ka bango. Ta balaga ayebi te. Bossa ni ke to bana na 2003. Dans 2022, donc on 19 ans. Pas chez la rapace. Donc on est déjà à 20 ans. C'est normal. C'est normal la bosse à la douleur. On a fêté 20 ans, on a préparé, on est. On a préparé en 2024. Oui, on a eu ça 20 ans en 2024. Oh là là. Déjà l'année prochaine. Année 2023, déjà 20 ans. Deuxième décennie, Nabino Bozoko. C'est belé, hein? En tout cas, d'abord, félicitations, papa et maman. Merci. En tout cas, il a facilité que ça, là, 19 ans de mariage. Surtout dans le Congo, surtout dans le monde de star Lissous, il a facilité. En tout cas, boza vraiment batarobete la maboko. Tongi toyeba, toyebi ke mama ko bosa na te touro. Bon papa zana o rappeler. Mbala liboso bokuta na papa bokuta na wapi. Bon. Tokuta na papa, ngai pe muninga moko mutando sa théâtre papa. Papa Edjoka. Azasko na Luanda. OK. Ye ba yeba kina sert na biso to sa mena église moko. Les sert on mengane na théâtre na kokota na kopa d'être force. Ito na kokota di papa aviser mi so moni ngati. Tango ye théâtre obi o sepeli na nga we la ki théâtre. Na banda we la ki ndenga yona we la frère yango. Aye la ki ya maman ya ko se do papa. Oyo ya ko sala théâtre ba linyomba moko ndimi. Singana yeba ndi na yo mutakela musala wana balinge mama ndimi c'est mutu wa ya ti azo le ba beza lisola delta force abi delta wana ngapenza ona kende kaka ona tetanga omona ngai lokola za vrai chéri aotika ngai te mutamu ya ba benga mutamu makasi papa delta yo sikola omona ki e jour à liboso la omoni mama obayini ka mutema pe sepela ki connexion de jeux à la guitare kaka premier jour mona ki kasi connaît hein premier jour ka mona ki le premier jour to mono étudier na muto tali olandeli otuni pe muto ayaki na ye vie na ye za ndenge nini ezo yi combien de temps okoti demande ezo yi combien de temps ko talela wana bon nga penza makamu na biso ekenda nango penza ya shosho donc ndezalaka ke olingi mutu bobume na bino pete na fiançailles ngana to lingana après une année to sen mariage kitoko makasi donc ça veut to calculer la fiançailles on a 20 ans mama nangaye poko lingana et après une année bobalani et puis tant to balana to décider to yebisa to yokani na to yebisi nzambe to lobi na moi tel il faut to sala dot nzambe pe à sali grâce to kokisi pe makoki yango dote salami bon ça semble église séparée il y a une mission ngane na longola kuna na mission na yana na église na biso réveil OK OK donc juste kaka qui après libala to avant libala après non OK na balé na mission on comprendre te na tango na balié a combien pas na ngasi col faut que na église on ngala zat tant on no bali moi si to ko longola na église assemblée là OK donc tant on a bali a commis pena femme officielle ndé il faut l'ande sikanga na resembler ndeto komaki na ye OK papa dete bozana bana boni toi na bana set na boni ka grâce na bana set donc grâce wana cadet to bobakisa te naza na bana be yango moni na ba ajo déjà na komi na ngo kokisaka tribu de Juda kokisaka tribu de Juda eza 4 kaka ya pamba kokisi tribu de Juda ata kutu toke na mboka mundele basuki déjà wana basuki ka wana bakoki na donc il y a déjà ça clôture grâce à Dieu si logo aza grâce à une grâce à clôture baza combien de filles combien de garçons baza 3
équilibre non baza 3-3 bango baza 2-4 garçons. Ah, 2 filles 4 3 filles 4 garçons. 3 filles 4 garçons. OK. Ba garçon ba yaya. Mais namoni bango te. Bango nyonso bazala ndeni. Na tikalika na zana ba jumeaux. Ba mapa ko biso bota ba mapasa. OK. Mère double na père double. 5e là-bas donc ba 5e na biso baza ba mapasa. 5e na 6e. 5e ba mapasa. Et si dans le bandé t'as touché bango c'est dans 5 na 6 na le 5e ba mapasa. Ne ba sali 5 6 7e grâce à clôture. Ba wana misusu wana ba yaya wana bazaza na ba vina bango OK. Bali wana mibali baza na vina bango yana bango pa mwasi ya mokolo baza pe na vina ye donc bazaza. Mais baza kana Kinshasa to baza ailleurs. Baza na bango. Baza na bango. Ba collier c'est normal. Maman Delta. Et papa, moi c'est bon. Mais tu me sens au benga. Des fois, tu as Kinshasa au benga. Moi c'est papa en tête. On va benga maman Delta. C'est madame Delta. C'est normal. Donc, benga tu benga maman Delta. Yebisa biso papa linga oliani. Bon, papa plat préféré dans Bissamay. Bissamay mungala. Toi tu as bandundu. Quand les gens ba question mon secret à coulisses, si tu opposant ce peut être on Bissamay te na olobeda on Bissamay. Peut-être maman, et là vous avez en préférence te molinga oli en trop peut-être maman kanisi ke yango les plat préféré. On a plat préféré na nani nango lusu. Préféré na Bissamay te donc on a Bissamay na makemba. Na makemba kitoko makasi. Papa Delta yo pe na kanga maman linga oli ni plat préféré à maman. Pondu nani. Na fufu ko. Na fufu. Telle yango na fufu lo sauté. Yé pas mtabandun. Ouais. Te. Fallait mutu fallait bon déjà ça les ma déjà donc. Ça m'a déjà. Mais papa Delta. Namoni grâce au ka yelo mulubo olinga te wa déjà binomi balé on a biso na pa maman na yo to boya ba problème to bala na biso ba munukutu ba ngwash nga wana bino nde lelo mutu bokomo kabula ngoa nga naza génération Mobutu aloba na biso tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko basangisaka biso déjà donc bokabwani ezalaka te yo asi ngai suwe na ngai ezalaki ke ifona bala mwasi mutu abandu ezalaki suwe na nga te ezalaki pe choix na nga te ke ifona bala mwasi mutu abandu choix ezalaka okutana na mwasi ya malamu oyo akoki na bakiritere oyo oza olinga ner moko mpe mwasi aoluka mobali oyo eza choix na yo aza na bakiritere oyo aza olinga mais ya ekolo te so olandi bekolo okorate mpe eloko ya malamu orate makambo malamu donc so nalandi ekolo na orate mwasi ya malamu epe so alandi ekolo orate mobali ya malamu donc bana na kosala bango sho te soki ayi na mobali ya moluba mongala mokongo nani oyo eza aza na bakiritere na ye c'est ça oboya pourquoi maman l'a dit tozonga nao na sima première fois na yo omona ba parents to famille ya papa Delta réaction ezala ndeni na côté na bango problème ezala te basepela na ngai okosa biso te basepela na ngai vraiment basepela na ngai baniese na ye avant kutu babala ngai bakomaki koya na ndaku maladi epianga lipapo donc on a sepe donc tozalaki na ambiance ya bien na nde na bala na pe baparents papa baza vivant. Bon, tant que tu as papa, maman d'Azalaki. Après, tant que tu as tomeni, maman a kokufa. Donc, aux autres maman na na comprendre. Donc, aux autres qui quand même temps refan na bokilo na. Oui, aux autres qui t'en va na bokilo na. Papa Delta za quantième na famille. Azakade papa. Bana suka bazaba. Biso ba bana suka bazaba apprécier hein. Somo. Ya solo hein. Na eba. Somo na suka mukolo Moi suka ya mkodo, moi suka ya kala. Ba ya na eba na facilité o yambao. Oui. Biso bana suka tona ba problème. Ba ya ba basta ba shona ba à l'aise. Ye utakutana na bato ya malamo. Nakutana na bato ya malamo donc ba monanga kaka ba hésiter te. Ba linganga vraiment. C'est que ne mitio na oketa semeki na nga. OK. Yango ko. Heureusement tokangi bino so to yaka boboza te mobulu. Ko ba misu be mabale umela kaza pe ba famille. Oui. Côté ko ta musu famille ba ko bouder ba. Oui, yango wana. C'est ça. Mobale aza na posa bala. Oui. Pas na posa bala. Mais famille kuna ba on. Mais biso to kutana ki les deux familles
to ya mama qui bien to bangana ya mama qui bien na famille na et pas ya mama qui bien na famille na Maman Delta paye pas la cadette. côté intercalé Yo pose avant dernier donc voilà presque bala suka donc kota maman Delta maman l'a dit pe problème est quitté. Yo to famille na ba linga ye do na ne moko. Encore biso bana suka to ba ko loba to ba ko convaincre bana suka penza soki toye wana hotel ka elongi wana o bon batalaki te malgré mosala ngo ya théâtre nde balobaka mais otala mpe vie yango moto amenaka eza vie nini c'est ça soki moto wana asalaka ne théâtre mais aza na vie ya bonzambe yango mpe makambo bokanisa ekozala vie na ye te c'est ça mais eza kaka amakili ekutanaka mpo ndenge abi famille na ye bayambanga bien to tobanda kokopere bien na ta moke wana ya inane wana tosalaki toyambamaki bien ti yango mo mpe nzambe epafongolaki makambo nyonso mbala moko. Donc les deux familles balobaki te keza pressé et tout bazita quitté complication ezala quitté nelo te lobata mosusu bato ya quartier basongisongi bazangaka te moto ayemba ti ezalaki na mama mo azala na babamba moto ayeka mbala abala ye mbala moko bolandela ye bien yoka ekuta bi botala ye bamosusu aza na zemi te mosusu abi mobali wana ana sida te aza na zemi te surtout ya zemi nde yango yabetelaki sete mingi aza na zemi yango aza kowela kaka akende mais batali mpe bamoni ke ezali nango zemi te bobalani ovandi après zemi ye koya na libanda. Ok maman l'a dit na 19 ans au bosali ye kutu moto obinaki fiançaille 20 ans situation nini ya pasi oyo bovivre mpenza olobi eloko depuis na libala eloko oyo ti lelo nabosana nango te motema na nga esala pasi. Bon situation vraiment ya grave on a lobelaki eloko nini na bala depuis obala namoni yango te donc nyonso ezalaka pire eza te ne meilleur et pire non pire ezalaka na yango na sens eza makambo libala mosusu mpe na mwasi akuta na choc moko alobi kasi na bayembe na kobala libala o te donc na bino na sens wana nakutana na yango te bapire ekozanga ntonga mikini ekozanga na yango yango teke nango badécision ekei boye na boye bona boye non nano oloba teke leyo ostiliki bobebani na papa olobi leyo nakangi biseka na nga na keye te nano esalema te nano okoma na niveau wana te nanu te tokodisite na biso mais oboye na boye. Ok papa Delta défaut ya mama ladi ya makasi eza nini? Défaut na ye na 18 ans oyo bofandi oyebi ke mwasi na nga nayebi ye défaut na ye eza oyo défaut na ye eza kaka ke soki akangami na likambo wana asala yango kaka ti ya kosala yango yango nde eza défaut à part yango wana kaka défaut soki akangami na likambo asala yango kaka epuis défaut na ye mosusu eza guerre na bana na ndeni nasala nde guerre makasi na bana na ndeni ni ye mo ayebi ninga sa mama de to babambetaka ngai ya to soki abandi guerre na bana donc maladi ezala nini ezala nini na bana omoni ngai alinga so nalobi na olika omoni bon biso ntango toanda okola ntango tozala baparent na biso neti biso mamisa azali kala soki bikam une fois osali mbala moko soki alobi première fois osali te deuxième ntango atali lisu oyo yeba te soki osali noki te akobeta ta biso babeta biso totando comprendre mama facilement mais ba elo ba comprendre ba bochiki supposanga bina ya chelanga mai ya usane baba ne vanga so nga botoka mai so aka elo bo so ka botoka mai yini ka kin makame so komela ka pass mai pass courant mai mai ye bo profiter ko sani botoka 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 te botoka ana ko bamba moko eloko wana na ganga na beta pe bango te na ko ganga vraiment siko ko ganga wana mayama be yango siko komela ba mbetima c'est quoi ça biso défaut ya papa Delta makasi ezani bon ye pe nana alinga koganga pe ya ye kutula ndenge na lobani malembe te naturel na ye aloba malembe te ngaka koganga akuza ata sona telefone na bato baza kuna fuba yoka
Donc si quoi sera siliki va voisin va royoka. Non, donc bis en tout cas on a banzan bazali pour tout siliki. Muto e ba tata muta banda comprendre. O ko yepe ndako na biso e ba te kitosi. Bo siliki. To da to ko da pa to seka ba to ba biso mona mitema to yebi. Ko sika se suka na chambre ta. Na bana grande sœur na ngata mo ko mota mona parce que son ambana parce que to bo discuter. Donc atika na témoigner ala ba kutu ce qui balobi aya ko voir c'est même pas na ndako na ki ba grande sœur na ngai. Odo amona discipline mo na mbali na ngai. Tuka ba problème mo ba kande suka na chambre. Si ko ni ça là que bo résister bon que bo tia équilibre wana na ndako. Bon, au moins il ba trouble nyonso bon na ndako nganga na comprendre le moko na libala. Muta ko cheki makasi za mama. OK. Ngai liboso na kusho likambo ya libala na ngai kena beteli mutu li solo le mutu problème na ye na luki mutu. C'est bon to ko me ba kamoka ndeto ba kamba fira o mo pe ya katanga na ah o bona ke pesa kapa mbai pa mutu. Mukomsi ye mutu ba nga libala neza na koyoka na ko kabeza ka mwasi na ye kutu te grand frère na cousin na ngai a bala mo mwasi to linga mo mwasi wana même combat zo le so boye a boye to lo bato zo mo mwasi to vante na ndako na biso kwa ke bazonga na ne mbala boye boye ninga na ko zonga songa na bi do libala ce qui bolinga na se boboya ni boboya ata mutaye ce si boboya ni bobo abozonga na te et puis on est vraiment na de bien akamoko za ndako na bino na ke betela mutu solo aya oyebisa oyebisa ba parent oyebisa ba nekono nenga yebisa ke batwani so yebisa ka bango na bandako na bango ba problème ça oui tant musu tango kono yebisa ye conseil ya opese yo za ya malamu te et yo bebisa su mutema c'est ça problème nyonso yo ko za na ono to ko arranger biso mi po to lingana ine biso oui bango bazala kite c'est ça ko kanisa te ke couple ona loko eza ba pasteur bango bazanga ba problème or ke na couple ba pasteur kutu ba problème ne za la kasi ba parents na biso pe ba bala biso baza pe batu loko la biso ba parents na biso bango pe ti ba bala na ba vandi bo azala kana ba problème mais loko la ba arranger kango yango pe ba koma ko parrainer ba mariage donc biso pe se to yeba ko arranger ba problème na biso te to yeba ko parrainer pe ba couple mususu bo parrainer déjà combien et bon nanu to parrainer te biloko eza bato mususu pe ba solliciter biso mais lokwa to za convaincre pour maman ko sala ngo na sentiment te pour ceux qui déjà comme ba parrain ya bato faut landelaga c'est ça vie na bango ke ikamno sol faut luka au côté sakimia na conseil na ba prière nyonso wana faut zora fardo ya makamuna bango alors nanu tozala convaincu te ya kosala ngo mais bato ba solliciter biso bazata trois couple ba solliciter biso nanu mais simbate maman la dia sala ka théâtre tilelo pona nini ya on a émission tant mission elle qui déjà ici il va s'occuper na bana ici papa de toi azwa makasi ye o masala ta commerce ke ya ko langa sur makamona musala biso na ba caprice ça on kutana na ba o bine biso ba président ba leader ba actrice grâce à batonga biso ya longa TV c'est ba ndiko tonga biso siko ya za na mwasi pa ko kate ayo tombo ko mwede aussi na comprendre da azwa nde sali papa beta bonga boya na ekaka abi moi si nanga kitoko na zina exposer simbate batebele en fait batebele balingana bango penza ko exposer basi na bango te mais papa det tozazwa makasi ozweli esi kozeli opekisi musala mala dila siko papa det aboya ko sala théâtre réaction de dakini liboso na banda olinga te tant na bota mutu grâce na zongela pe ko sala mais si bon na ko mona pe bon na tika ko ya o sepela te na tika menga ba ndinga sa théâtre makasi donc il a eu passion na tu le na linga mo makasi papa del tomo to ko kati mer souffle mais si mal souffle et ça zo de la libalat boko lu kele solution musote ko réfléchir te solution à ça la commerce bon ça ya zane makasi na commerce te na makamyo na nzambe ko guider kaka maintenant ba guider na théâtre même ça guider pour na zalibale agida qui on a théâtre pour akutanisa na libala esili vraiment mais muto a mettre bien en contact ouais ya kana on a groupe maman la dit vous êtes toujours en bonne très bien voilà terre na ngai et joka tozala très bien vraiment donc bien vraiment allo bani
Oh, ya loba nini? Yeu na ndoti na ngandima ata président lingi yo inga aza mwasi te. Ya puya ngo makasi. Ya puya kango. Bozala ofanda côté moko to. Non. To fanda côté moko te. Ngape na en tout cas. Bobe bozala. Te ser na biso wana o abimanga pa ezoka. Nde bayebana kana ezoka bando fana na bumbu. To fana na ezoka na bumbu. Mais d'être en tout cas na mona ete na couloir na ngai na ndana nga na mona ete. Là, c'est quoi, il y a un ok, na lingu. Tes réactions des akindés, oh. On l'a pris combien de jours? Bon, on a dit qu'il n'a pas pu quelqu'un. On dit qu'on était en chaud. Oh. Et là, on s'est un Zambie. Donc, on m'a ramené. Ok. Jour, c'est quoi, il y a un na bala. Bon. Quand tu linga na wana na tuni obala ngabi na obala ponga penda na zana posta libala na kini te tema na chaka mutema na oke na nga poto na nga ba binta ngai po bon yo na bida mama nzambe ti aba tutu na bande ko vivre na mutu mususu donc abando ba mama libala te luka beka na mama poto to fane pe ka bongo omoni so ta ka mi ko peso ke mi ko zo kende to ya ko linga na enga na mama libala Jimmy n'a pas bala, je connais mon bandambe. Je mon bandambe pas mieux na capitaine yo. Et salama, eh baka, to lingana na ba ezaki ba le 21 décembre 2002. Le 21 décembre. Tout ça qui présentation le 5 juillet 2003. Casse. 2003. Quand en 2003, tout ça il religieux le 13 décembre. Le 13 décembre. Quand on est mon corps. Non, et donc on a dit non quand Mrabanzambe. D'affaire qui est quand bon. En tout cas, merci beaucoup. Donc comme il est déjà presque cochité, en tout cas, à quel est qui tellement désolé, tu es brisqué. Mais c'est un kato ya bongo. Si quand elo kasuka na ngina senga, bino bosai déjà 18 ans et 19 ans et expérience à Marcas. Oyo, bamsus peut-être ba komi angote, bamsu ba kabonaka, babala ni emwe belé akabani. Il a ni bamsu 2 ans, bamsu c'est ça. Si ko conseil ni maman l'a dit au copé ça, ba oyo bazoluka ba kota mabala, na ba oyo bazana mabala mais peut-être à cause de moi, le problème, moi, Mike, Bazoluka, lâcher, à Kendenaye, à la chemin, à Moussou. Conseil, nous, on fait ça. Bon, on fait ça conseil pour na oyo bazolinga babala, na ba oyo si babala. Surtout ba oyo balinga babala, na libala, babala on pour na sentiment te. Babala na pe pour na mawate. Oh bon. Tolingani ka to umeli to ba biso ka wala po na mawa sentiment balinga babali nga pe funa bana profe bango obali po na sentiment po na mawa boko manda ko simbite ikamuke boni boye na ebi bana biso moko ba uchi ko balana magaje na kido tellement kitoko na niveau moko mais basali kaka soki ba inane moi ko sona ka muke mobile bana moi c'est na d'avance na lingiote yo mto fokusenga na bala yo na mito libala na ba carbone mo na nzomi pa na bango tala siko wana ezabile moi ba sentiment c'est ça na loko bisi bango modèle ba voilà miko bito to voilà ki voilà d'ailleurs des sortes match là on a match court lele comme chaque année mais lele ba voilà to chaque année baza ko bimisa ka ba nouveauté ba voilà na moi fina ta ki voilà boy ngape fona ba ka fona na ta ko koleka on a bien mana ko baby si mabala so là au bal en 2018 au lati en 2017 ba au lati akala il faut la tara 2018 kilelo ya on a fait un concert bandiko na bo bala na pona sentiment ko bala eza vie mobimba o s'engager pour ya mobali na yo pas mobali na yo nous même mabala et vous mettez maman soit kala ba vandi ba sali ba 70 ans de mariage mais les deux exact to forfait neti ngana ba fo nzambe na kabola ngana mobali na ngai libala eza bien eza pe na mabe na ngona kati tango eso bali foko ba ko supporter babi bali baza ba bébé ba kola ate ele ko na boti mona ngata mona za ndoki obwaka ete oli ko tuki na église mo maman no fo mona zo délivrance abika e pe ko mobali ata mabe eza na ndako mama ko bimisa mabe na oya ndako te gérango kaka to poza problème boswani moko vandi 2 jours 3 jours ngam na saki mabe papa lindi sanga
oyo asalaki eza baerreur eleki na osala lisutu papa so asalaki mabe na nsima na ye asengi ma bolimisi bozongani botamboli ensemble libala ezalaka bongo foke bakosupporte nyonso jamais likambo na libala kani na uti oloba okende kobetelaki ngandi lisolo ye mpe aza problème na libala ele mosutu yayo eza mokie c'est ça tozalaka kaka baparent mais ngai esi na comprendre ngai mona aza mpena responsable ya libala na ngai likambo na ngai ngai mona azwa solution ya ndako na ngai donc soki ka totieli koya na motu ke likambo na ngai libala ngai mofona sisa yango parent te surtout bafamille nde bato babebisa mabala ozalaka mobali okebeta nde oya mosu ndeko alingaka mobali wana te boya ye kaka ye kasi soko obali oboyi okobala no mobali mosusu abebisi yo motere mbala moko ata mobali ya mikiti mwasi mwa olimisa te pasi ozode ya baconseil mabe ma bandeko na yo lelo baparent mosusu bakomi omona mabala ya mikolo te para parene na libala ye pa ko makambo ya mwasi ala parenaki biloko ni erene lisusu makasi omeke pare eza na ye kaka motu na fondation libala eza nzambe soki ometre nzambe apratika libala na yo nzambe azala fondation libala na yo asoutenir yo libala na yo eke liboso borume. Merci beaucoup mama Ladi. Papa Delta Force tozongi epa na yo conseil nini okopesa biso ba oyo tozoya toluka tolanda nzela na bino ba ope déjà peut-être bino boza ba ene 19 ans eza ebele bamusu baza na une année 0 année baza ba mois bamusu baza na ba 5 ans 10 ans mais boza kaka likolo na conseil nini bopesa par rapport ya expérience o bo vivre na mama pendant 19 ans. C'est expérience en ndenge mama lobi soko lingo s'engager na libala bameka yango te eza mpona vie na yo mobimba donc libala eza esika oyo kolekisa vie na yo mobimba donc soki olingi okota tala mpenza kokende na sentiment te kokende mpe na mawa te tozala kikena oyo nakokende na kovanda na ye epuis soki esobali na kati ya ndako ya libala baproblème nyonso okoki kozwa moto akopesa solution ezaka nzambe soki problème oyo eza kosimba te buka mabolongo na oyo na place opesaka rapport epa bato pesaka nde rapport epa ya nzambe oyo alobi ke oyo akangi moto akofungola te donc loko aye moto akangaki yango ntango okopesa rapport akolinga mpe te efongwama seke akolongola oyo eza koya kokotisa mabe abongisa atia ya malamu okomprendre te nyonso ezalaki ya mabe lobi ekomi ya malamu epuis tolobaka libala esimbami mpa ya mwasi mwasi moto asimbaka libala eza mobali te yango bible elobi une femme sage bâtit sa maison comprendre ti aloba bongo une femme sage bâtit sa maison eza pamba te sagesse no ya kobâtir maison eza ke ata likambo eza yo se confie kaka na nzambe po mobali nde soki abandi kobima bandi kosala badésordre yo soki otikali kaka na ndako ye ti esika akendaki na losambo na yo ekosimba te lobi ekobeba tomonaka bamibali moto akendaki esimbi te azongi na ndako na ye esika atikaki mwasi na ye aye mama limbisango ozaka mwasi na nga azwi ka mosu piesa liputa sombi mpo mwasi alimbisa ye mais soki mwasi oza kozwa décision rapide ya kokanga biloko na bima na akende kasi oprofite donc opesi diable nzela aprofite okei lobi mpe divorce ye ntango yo okende moko azalaki libanda abandaki koyengayenga ozela yango aye kokota ekomi trop tard bobongisa lisusu te bana banyokwami libala eza bitumba eza biloko satana alingaka te abongisa yango kaka tout le temps donc soki bocomprendre yango bocombattre esprit wana ya divorce eya te mabe ya te epuis libala eza mai ya moto donc libala eza mai ya moto donc ntango komela yango mai ya moto oza komela yebake soki olingi komela tia moto ekozikisa yo mpe na gorge me lokola olingi yango kaka bandomela kaka moko tamela ti ya moto lokola ezikisi abwaki yango lokola olingaka ti mingi ya moto okomela yango kaka na moto nango wana oza komela yango nde libala. En tout cas, merci beaucoup, merci Papa Delta, merci Maman Ladi. Tokomi na suka na ebité Papa Delta mbote pa mutu moko nga bandina ko pesa mbote pa Maman Charlène la plus posée motema kundi bilele mutu asali biso ete émission esalema conception nyonso émission ya chana kundi bilele oh bango wana couple mort formidable exemplaire kundi bilele na profiter na ndo solo la te mais yo yebinga ta na musika biloko na nga pe esomona
na osengo kaka ke soko za na bolingo penza ya makambo oyo ndenge olingaki yango ndenge otindaka wana kuna salaka yango na intermédiaire ngai oyo sikoyo ngolo nango benganga tosolola tosala yango na ndenge ya propre na ndenge ya bien oyo tokokende nango mpe mosika eosuka na nzela te ntango mosusu makambo mosusu esukaki na nzela mpe esalamaki bien te boti mpe mbuma malamu te mpo motema koto esepelaki te bandaki koyimayima donc merci na couple ya bino kozala malamu me lokola couple ya bino moto etinda ye bato baya donc eza kaka mabongisa nzambe oyo banda ovanda na motema na ngai ebima bongo oke nazalaki na mpasi moko me lokola boye nafongoli motema soki tokosolola bie tokosolola mosala wana ekobota mbuma en tout cas napesi mbote na ngai mingi epai ya paster na biso Eva Buka na mama Tete Buka epuis na baparrain na biso Ignace Kamona na mama Elodie Kamona na bosani te epai ya basi na ngai oyo baza na mikili ya poto Big Mama de Londres Odette Ngolu Kulanga epuis na madame Anifa Kulanga Manzolako na kati ya Belgique na bana na ngai Sephora Dialongo baza na kati ya Belgique na Sencha Dialogo na kati ya Belgique bambote na bino nyonso yango wana merci. Papa Delta, un mot pour la émission na biso Love Story et pour la chaîne CPP TV. Émission na CPP, je crois boza na initiative va bien na yebi te se batu miso ici bazwa idée oyo na mpe na yoka na ngango te mais idée eza bien nde bo bandi ko contacter ba couple bo banda ko sala émission na ba couple eza malamu mingi bo découvrir ba makambo susu mais prochainement tango to ko solo la paix na papa na mama ba responsable kunzi tango to solo na kunzi makambo oyo na ko contribuer pe ba idée na ngambo susu à rapport ya émission oyo ndenge nini ko memela ngambo susu prochainement tango bokozongela biso lisusu to bokozongela ka ba couple wana mususu pe kozate se osisi ba couple ngo nyoso bongo émission sili te tango mususu bokozongela bango lisusu na ba question moko boye na ba genre moko boye donc na contribuer idée ndenge na lingaka po na temps na umeli trop na média na zana 36 ans de carrière na umeli trop na média na yebi pe moi ba makambo belé on a koyi ko contribuer pour na émission merci émission kende liboso ezala kaka po bato yo nanu babalani te no pesi babalanaki ta mususu esika moko ilikaki kobeba à partir de l'émission boy ko zongi pe mabala elengi ikoyi pe kopesa bato misu mayele o bani babala na sika le conseil na ngai yango mama liloba moko pona émission na biso na sepeli mingi na émission na bino en tout cas musala malamu nzamba pambola bino amen na pesi émission c'est CP non CCP émission Love Story émission Love Story chaîne kutuna CPP TV CPP TV Love Story nzamba pambola mama Charlène na papa kunji milele nzamba pesa bino longue vie afongola bino ba porte à travers émission oyo bomona bolamu na pesi mbote na ngala famille na kulanga mobimba Odette kulanga na Londres Anifa kulanga donc nana kabutuka na kati ya France donc la lingi ba mingi basé bébé merci na bino pe vraiment merci vraiment bo pesi mbote te na caméraman les plus swag Trésor Ndinga na pesi mbote na caméraman na biso Trésor Ndinga bamboti na yango yo merci beaucoup merci ba yebisi biso boyaki déjà avant biso merci na